tellement na théâtre batamité mama be baza bandoki bana baso bakoma mibali ba lesbienne ba chor oh na théâtre bazé belé vous comparera Sila na mona na Belvité si vous comparera Sila na mona na Belvité non ça quand même responsable faut bien bien responsable vous comparera Sila na mona na Belvité la bandela ngoto mutakufi abi na tika ta mama belé na ngamo bana na ngai ba roza na ngoy ça ba mo bien ouais c'est ça vous comprenez parce que ba acteur na biso bazo kufa pauvre lelo ba obo mona ba ta mama mituka afute monda kwa bien ezake akute na mo ba circuit mo boyi ana ba cop mo ya ba c'est mais faut vivre pendant na art na mo ya art non exact c'est pour ça mona ba comédien na ba comédienne belé ba komi ba pédé na ba lesbienne ngana zo solo msen ya solo kutala ba talent ba papa le bazana ngo esenga ba Jérémy Chaban ba comprendre ngo Jérémy Chaban a lobelo au Moabi. Papa le mabana za papa oyo ayambanga na groupe Simba. Simba nga bien. Na groupe Simba bien. Parce que si là azoli biso ba trophée, ba libana ya mboka. Voilà. Si là banoma qui est ambassadrice, il y a Infinix. Voilà. Si là a commis biso ba film ya danger oyo édifié batu. Ezongisi ba mabala bandeko na bandeko babebanaki ezongisi bolingo ba camarade na ba camarade babebanaki ezongisi bolingo sikondeti na famille bota wana ngabenga ba mingi famille boma parce que bazana batu mitu esala bien te ozu batu lo ba gérer li tutu li boma fani esa la gaye. Shalom, naza ko invité biso nyoso boya to s'abonner massivement na chaîne na biso Couloir des Stars ya ndeko na biso Aimé Bositapen. Donc chaîne moko soko ye a ezaka pona ba star basa kitoko mibala kitoko en tout cas boya ebele makamba bien zali ba bisous ebele tokos, que Dieu vous bénisse. Bonne année na ba etu balingaka l'homme c'est dans un corps sans moto moko bo peut abili sumuté bonne année na bino bonne année na balobi Ornella Bilongo bonne année na yo bonne année na Bositapen Aimé les boss bonne année na yo bonne année na Hervé Bositapen bonne année na Peter Mapendo les boss depuis Canada bonne année na Hakim Pemba bonne année na yo Hakim Pemba merci bonne année na yo bonne année na Gloria et Phil étoile filante moi aussi à Boya Lissumu bonne année na Fabrice Lombolo Fabrice c'est mon frère propre que j'aime beaucoup. Bonne année na bino tout fils yang à l'homme. Bonne année na Bodik Makasong bonne année na yo Eliane la douce bonne année na yo. Bonne année na Yemoko Balobi Sam Kunku le nécessaire. Ya maman Aimé Kunku bonne année na bino bonne année na batutu. Ya Bob Zatara le roi ya Bob Zatara bonne année na yo. Bonne année na Baitou balingaka l'homme c'est dans un conseil motomoko bopeto. Je suis là ensemble avec Balobi Ngwabiri. Yende to beta masolo lelo ya théâtre masolo théâtre lelo komi wapi to za wapi batu bazo kufa kaka bozo talaka Ngwabiri l'homme c'est dans un corps sain motomoko bopeto ayebi lisumute en tout cas na moni Hervé Bosikapel mundele na WhatsApp attends non na mona batu mais aza unique à son genre en tout cas merci na batu tout balandi biso merci na lever Sam Coucou bonne année na lever Sam Coucou le nécessaire ya maman Aimé Coucou. Bonne année na inspecteur Dembelou Kanda. L'inspecteur Dembelou vraiment bonne année ngo to solo là. Inspecteur Dembelou Kanda. Aomona l'architecte Bénédicte Mananga. Ba bonne année Kanda mabe ozali na obengi ngati. Na inspecteur. To kena ko planifier ka makambo boye. Mais match ezala bien. En tout cas bonne année na batu to balingaka Ngwabiri.
Elvis Yanfo en tout cas bonne année na Sila Bissalu. Oh Mams. Bonne année na Miss Lolo. Voilà. Bonne année na Tendresse Dibinga. Ah, Tendresse. Bonne année na Tonton Zouma. Voilà. Bonne année na Bishop. Bonne année na Maman Elimbizi, hymne national. Bonne année na Président Yoshua. Bonne année na Maman Gerda. Voilà tout Babakouk. Voilà. Bonne année na Stella Swamana. Abakouk. Donc bonne année na Batou tout Oyo Balingara. Elvis Yanfo en tout cas Babakouk. Bonne année na Tracy Mwape Abakouk. Ah, Tracy Mwape Babakouk. Donc bonne année na Babakouk de père et de mère certifié. Voilà. Babakouk. Babakouk Tracy Mwape Abakouk Amakasi. Ya Makila to pesi bango mote. Donc ça veut dire que Elvis Yanfo est dans Zalek Yaya. Les gars, comment dans Zalek ya Sila Bissalu. Tracy Mwape Abakouk OK na balobi Bakumbi Mwape Christelle Abakouk Avi. Babakouk bazaka vraiment Maman Zozo na N Abakouk. Voilà tout mettre l'histoire à Babakouk. Mais laisse ça pas si qu'on vend pena hôtel à balobi famille Libote zo frappé bino banani famille Libote kufa déjà. Famille Libote ekufa na au moins ndeti batonga na tangi yawa. Ya Babakouk. Donc batumo ya mukete ya black te. Ba maman eli mizwana, ba maman Zozo, ba président Yoshua. Ce qu'on dit na famille Libota wana, ngabenga ba mingi famille Liboma. Parce que bazana batu mitu et ça la bien te. Aussi batu lo va gérer les tout Liboma. Famille ça la raye. Oh. On a tout le sopembe. Tika boy. Aussi ba petit le roi ba petit le roi ba yams. Liboma. Elongi mwindu le roi la sima nzungu. Non. Wala ko boke musika makasi. Vous comprenez? Donc ça veut dire que biso na kati ya Babakouk toute la famille moko boye sacré union. Toute la famille moko boye toute la solide. Batu ya ba malonga baza wana. Donc biso les Babakouk en tout cas problème ezaka na ngote donc likambo za na ngote. Oyebi ke na ba projet bino bozo swana na koloba loba quand même to swana na ba projet. Ah oui. Si totali Sila Bissalu 2024 Totali Belleville 2024. Pour nous Elvis Yanfo, lecture nous comme ça, nani avec nos projets qui na réussite, nani wa projet na réussite. Talande batu ba lobi ba bisila. Ngate batu ba wana bazolo ba sila. Parce que sila azoli biso ba trophée, ba libana ya mboka. Voilà. Sila ba noma qui est ambassadrice, il y a Infinix. Voilà. Sila a komel biso ba film ya danger o édifié batu. Ezongisi ba mabala bandeko babebanaki ezongisi bolingo ba camarade na ba camarade babebanaki ezongisi bolingo Sila Bissalu apesi le meilleur makasi na 2024 na biso 2025 sikoza siko vitesse ya fusée makambo ya danger ça et toujours ça la ba comparer beaucoup comparera jamais s'il vous plaît beaucoup comparera Sila na mona na belle vitesse s'il vous plaît. Vous comparez Sila na mona na belle vitesse. Non, ça quand même responsable, il faut bien bien, ça responsable. Vous comparez Sila na mona na belle vitesse la bandela en 3 fois. Oh là. Sila aza muninga nete na mambo bele belle vitesse va tant la Sila na TV. Sila aza joueur le colomoro te, a jouer ba rôle belé. Belle vie ngane to yebani, to jouer sika moko pa via. Via kulanga na que je salue. Aza joueur le colomoro. Si la zamutu oyo lelo azobunda pona théâtre na biso. Donc tala alongoli théâtre na maboke a commissiongo théâtre na minute azolongolo na théâtre pour comme cinéma. Tout cela nano. Nanya memi structure lelo ya ko valoriser théâtre na biso ko jope ba artiste ba kende pe ba voyager pe après ça ba gouana. Et ça belle vie tout ça là. Et ça Sila Bissalu. S'il a déjà, tout le monde a déjà voyagé avec Jérémy Chaban, Banani, Bakenagi, le spectacle. Deuxième, nous avons dans le colon, c'est Jérémy Chaban. Belle vite. Belle vie à voyager à Nan. À voyager à Nan. Il y a mon problème, voyager dans un problème avec voyager dans un cocoso. Il y a mon voyage dans un problème, mais pas dans un cocoso. Il faut pas s'aider dans un tchangi, à sengi, à poto, à sengi, à bambongo, à nîmes, à bobele. Vous comprenez? Donc, en tout cas, merci à Jérémy Chaban.
ndalo baka sila za succès inspiration na ye voilà donc azolanda pena lokolo ya sila lelo mona minaki Jésus Christ aloba nini bikamu songo na osala lelo ena bato bakoya bakosala ngo peut-être koleka ngai tomonaki sila memi bato na Lubumbashi voilà Jérémie ya memi bato Dubaï memi bato Turquie akina bato Brazza mais sous idée wana ya ko faire voyager bato asoki on pas c'est pas si la bisalo de ça veut dire bazo valoriser quand même artiste balongo na complexe ya ba voyage complexe c'est ça bato roi papa ale mabana o azaki angaza la négliger banga bafouer carrière na ye o a jouer ba rôle à danger mais nga comme kana sima ya mona mwasi moko boye tuku mo sanga comme c'est femme de nuit on comme ça ni mari de nuit bon alors on a type femme de nuit parce qu'il y a pas à deux fois ya mo boye muta mungu wa mo boye muta badame azo tune er mo boye donc kutala ba talent ba papa le bazana ngo et c'est nga ba Jérémie Chaban ba comprendre ngo Jérémie Chaban a levé le mot abi papa le mabana za papa oyo ayambanga na groupe Simba nga bien na groupe Simba bien oya groupe Simba nga bien ya papa avocat et ça groupe Simba te da ya papa avocat te da ya rock bodo pe asuka wana te apesa sous conseil c'est Jérémie omoni nengo yeboye kolukana mbongo te kolukana bisala salate luka kombo kombo nde bendela mbongo lelo Jérémie kombo ça nini et bendi mbongo est-ce Jérémie rotika mutu roi papa Alain souffrir non jamais elle atali film moko boye atali na casquette yo ezo senga kaka papa Alain mabana arana na problème na papa Alain mabana te abingi papa Alain koyaka papa Alain jouaki tellement na théâtre batamité mama be baza bandoki bana baso bakoma mibali ba lesbienne ba chor oh na théâtre basé belé papa Alain zonga boye oh suspension indéterminée et ça li Jérémie Chaban passe kotala niveau ya papa Alain non papa Alain c'est choquant na kana papa Alain eka oya ya na passeport no maman passeport pas visa le Turquie ba ko continuer filmer kuna oh mon ba Fifi Miel ba jouer qui on appelle ça mot Fifi Miel vous comprenez donc ça veut dire que y a un bateau ba dit valeur ya acteur a dit que na niveau ya mutuboye a te ya zo mériter loko a mériter oté bato baza bato wana au monde de si la zana katwana Jérémie Chaban azana katwana belle vie dans la katwana te belle vie a dit ko bafouer ba valeur ya bato parlons maintenant ya baliwa oyoyo awande pena place d'angai pena to vanda to solo là au moment dans le monde de théâtre moi je te connais depuis 2006 ah kala wana batu bazalate moi je te connais déjà dans le monde de théâtre tant aux autres la lelo baliwa ya ba comédie bazo kufa maladie traitement zate le komoro tezali ça te fait quoi premièrement ezo pesa non pasi pe soni ya mboka na biso nan voilà soto yende titoke na Nigeria basela bango ni omona wa Nollywood basela bango cité basela bango industrie moko mais c'est le gouvernement qui a fait ça gouvernement biso kene otuna ta na aéroport Angile barboya mais bon ba pesa bango na ba avion so sengi pena ba faire voyager ba mongo bini ba producteur ba valeur pena ba tsaka ba cash ba millions hein omona bo ba tuna kawana. Deuxièmement, le producteur va retourner le film et il va faire acteur. Troisièmement, l'acteur n'a pas besoin de faire banzala. Et on va proposer moi $50, moi $100 sur les athées à Kendeka à Banabali Mama Tembe. Mais alors que tout ça n'a pas talent. Mais va coup fatal ba tout le roi Yann Yohan, oui, paix à son âme. À nous jouer de Kitoko a remplacé la biso Bombo Fifi tout ça. Donc ba valeur ba okende. Ta ba fait la biso ba sans souci ba kenda. Sans souci. Oh là. Ba valeur ba okende. Mais ba zo kufa. Ba maman Chako. Maman Chako kufi locataire. Nous côté ba lela ki ekutu et là le pongo a longwa déjà. Kota koma ki temeza mo mke kamonda kuma mke nenge ba tema za ki bien na le pongo wana. Maman le pongo habité ba otsa matanga parce que a rumele ki pe wana ba to eba ki wana na matongi wana. Uzo mona niveau ya Sony. Ba maman Chako ba sala ba film ba danger.
ça ba film kitoko basala kombo makasi donc bato bazokufa pauvre Pauvre. nga nasenga na gouvernement na biso bazwa nano ta ya kotala nano deuxièmement bacomédien bango mpe bayebaka ndenge eloko babengaka koépargne ozwi mwa 100 fois oyebaka koépargne bacompte bancaire ekoma nango nayebi ke mama Olivier akota apesa bango assurance maladie mais yango wana te eza assurance ya libumu non maman Denise n'a pas payé ma assurance maladie. Bazo non paye maman Olivier bazo. Maman Olivier payé ça $500. Maman Denise a eu assurance maladie. Bon, et dans ma bête. Mais bazo non temps ya otala pena ki bon. Ko créer bango le romo on côté la rombo. Po ba kufa sous pauvreté. Nta kufi a dit que na tika ta mama belé na ngamo bana na ngai ba roza na ngoyo ça ba mo bien. Ouais, c'est ça. Vous comprenez parce que ba acteur na biso bazokufa pauvre lelo ba obo mona ba temo mo mituka ofite mo ndako bien ezake akute na mo ba circuit mo boyi puis ana ba cop mo ba cop mo ya ba c'est mais faut vivre pendant na art na mo ya art non exact c'est pour ça mo na ba comédien na ba comédienne belé ba komi ba pédé na ba lesbienne nga zo solo msen ya solo azana nza ba proposer $50 $100 osani yo to mo na ba garçon belé ba komi ba mbebo rose ba bendi ba mande fo na ba cook ndesko ba zakate na ba cook vraiment ngana za yo le bien na ba cook na ba zate na ba cook na yebi pédété na yebi lesbienne peut-être na famille bota ba rosala peut-être na famille bota ba zali oui baza na monde ya bilonga bon na yebi donc na et pas ba cook ba pédé ba na famille bota ba rosala nini kuna biso to na mama nzambe to kina ba prière mais famille bota pe belle dans Nzambe 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 te ngana yebiso Nzambe te donc on a tout le monde en bas moi on a couvre d'or PD yebite couvre d'or aza PD yom tozo ko apprendre ngana yebisio PD Géry Cobertos mobile ba PD n'habite net mtu wa Géry Cobertos donc et le va benga grâce to chance la vie na yeza na monter et longwa déjà kala et longwa déjà va sala ngokala donc ça veut dire que au monde ba tumsu ba comment net mtu so a théâtre net ba jeune monde le loga na théâtre ine ka théâtre pour ba kabila ka basket alors on a problème à catch musu ba mo aussi ba kisi pour ba dominer ba se apoto ba linga bango donc nyonso wana eza nzala mais ceux qui ba komi ko vivre pena na bambongo na bango ake pena tourner nzonzingi bo azongi na mo 300 400 500 balles ba otika ba bloko nyonso ba sala wana mais na yebi ke na grâce ya Nzambe la grâce du gouvernement la biso la grâce PSC la bisalo comme on a SB ils ont un souci ya retombola batu et ça vraiment bien passé so tali bato ba rejoindre na SB caché dans likolo caché na SB na c'est à $200 pardon na SB caché dans na c'est à $200 zo bana na 200 likolo vous comprenez mais so kena bato mususu wana zo ba famille botana ba zo ba $30 ba $40 $50 so ke belé $100 ah bon na moi passe vous comprenez si là bisalo a un souci à makasi ana souci à makasi ya kotombola art na biso théâtre na biso et comme vraiment moderne yango bobomi Yandimos Yandimos vie mais bozo publier Yandimos oza soki netinga banana ndo ka Yandimos akufuza millième fois to tika ba blog ba to ba réseaux sociaux to tika bo moyen Yandimos to ana posa na ye hein to ana posa Yandimos aza mais Yandimos azo souffrir. Ah bon? Alandaki ba interview moi il faut pas qu'il va azana pour non mutema na le mutema CD mutema faut pas charger en haut. Ouais, azana pile ba tchake déjà pile. Mutema faut pas charger en haut. Afrique sito N. Na Afrique sito N. Donc il faut azonga kuna donc er tozo la la kolamuka. Er bozo sa va vantir au conseiller ko kufa, alors ko kufa ya solo. Ko réseaux sociaux moi na nani alela ki réseaux sociaux bomele papa moi na dakumuda. Réseaux sociaux yo donc to sunga Yandimos voilà azan vite mon ka salagi ni na ye abi akufite azali to sunga Yandimos s'il vous plaît avant que comme trop tard to wana bato balinga théâtre Yandimos a sepeli sapé bato na barole na ye a jouer ba blog sepeli sapé to aider ye avant que comme trop tard soko tali caméra olobi osenga na sila bisalo eloko moko pour na 2025 ko yebseni dans le honnête même si la bisalou au capi et caméléon multicolore et là on a aussi pas na yo pour changer té zala 42 za ramteur malam no pour narrater acteur moi fini yo ata sali nini
eh bah c'est encore bolimbi so yamba bango pesi bango pe ba rôle ba jouer ba suite ba cacher ba famille na bango et vivre zalaka bongo nzamba omona et belle vue nan efina olubani ni parce que radio mutema mabe olubani makamnini olobi belle vie 2025 multiplié qui mutema mabe mot de la fin na bato tu balandi biso to clôturer mot de la fin na nga eza na bato tu bolandi biso botali bo commenter bo partager bo liker et ça li vraiment kitoko makasi libéro na nga téléphone eza plus 243 89 51 81 641 plus 243 89 51 81 80 plus 243 89 51 81 641 au benginga na bité so émission ko ta jour nini to zape da pe mena to tikali na quelques jours awa au ben appelle vicien fou zota moi biscuit et au sala vraiment bien makasi merci na yo pe l'homme saint pour l'invitation et ça vraiment kitoko voilà merci à bato balandi biso merci na salon Dora à Breaking merci na yo Jires Mbimba. Merci na Ornella Jade Bilongo, merci na yo. Merci na Aimé Bo Sitapen, merci na Bino na confiance au petit Aimé Bo Sitapen ndeko Hervé Bo Sitapen. Hervé Bo Sitapen na bandeko. Na pote belé. Ah. Voilà, merci na Bino na YouTube. Voilà. Tokutani mbala ya sima soki kole swasi azongite bisou bye.